bitumba oyo bitumba misato minene oyo baumbu na nzambe bakutanaka nango na nzela ya lotomo to ya mosala na nkolo. On eza vraiment eloko nkolo atiaki makasi na motema na biso bato mosala nzambe se fandi bitumba na bango soki ezala kosilisa bien moso abandi ne bien asali mosala malamu me na suka aye kobebisa et ndenge makomi lobi na lopoto mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Au mona malamu nyonso asalaki mbebo ya suka et osalaki babosani oyo nyonso yango pe toli bien. Donc biso na français tobi les 3 grands combats du serviteur de Dieu sur la route du ministère. Bitumba misato ya minene ya moto na nzambe na nzela ya lotomo. Et vous allez belé kolanda biso na émission oyo bosepelaka nango mingi grand rendez-vous. Ezali émission pa wapi to yambaka bana na nzambe basai na nzambe ba kolengela mabungisi ya ndenge na ndenge pona kusunga biso kokola kati na molimo mpo ete tozala solo penza bato na ntina oyo elanga tata. Lelo nzamba za lokumu tukunduleli bino lisusu moko ya babaoba oyo biso mingi tobengaka bampaka babukulaka bato oyo musana bango egangi pe pamboli biso pe kopambola biso. Ezali bongo moto na nzambe Roland Dalo tokosolola na ino Italie Dalo Ministries mingi mabongisi mibale oyo elandani penza bozona na biso lelo vendredi tamususu na biso samedi pe dimanche bokona biso pendant la semaine mangadi minene ko salema samedi 26 pe ko salema samedi 2 juin bolanda to yebite boko pambolama moto nzambe Roland Dalo to pesio merci ko pesa biso ngonga na yo ezali penza na makambo ebele kasi nino koyebisa na bana nzambe ebele tango bamona bite alobaka bien to landa yo bisa bango nini yambo na yebisa bana nzambe nako senga d'abord yo moko merci na yo na journal télévisé chrétien na équipe na yo nyonso lengozo tambo na biso depuis ba mvole belé ko vraiment ko fula biso ko zwa monsala mon cœur so ça zo bimisango libanda yame balé moi présentation na bangi singa na zo mitu na mwana ngai to bazo lobela Abraham to bazo lobela Moïse mais ce qui na ngolo nzambe na zo nyonso lobi nkembo lokumu ezonge pai na oyo abenga biso mpo aza ko sala moi mosala na bana nzambe na ngina pesa bino d'abord merci ndenge bo yambi biso epai na bino pe ndenge bo soutenaka biso na Dalo Ministry depuis moi mvula ebele mosala to sala mokolo na mokolo na yelelo mpona ko zwa rendez-vous na bino oyo boza na engomba ya Kinshasa peut-être bakouta Braza ndenge bantu mosusu bautaka mpona ba rendez-vous mibale oyo bato bandi kolobela na ndeko Max tokozonga tokota na Buzindo il y a les 26 hours et puis rendez-vous il y a le 2 juin il y a le 2 juin autour zanango na fila cité d'Exosmis kato kutana kalokola momesa na ngi mboto kotana oyo ya samedi oyo ya déjà samedi 26 tozonga mwa muke na osela biso mwa synthèse to pe bokundoli na mwa mukuse penza maitolobele uto ebandeli ya mvula oyo. Alors uto ebandeli ya mvula ya 2018 kono cheki na motema na biso to aborder thème moko tozokoloba bitumba oyo bitumba misato minene oyo baumbu na nzambe bakutanaka nango na nzela ya lotomo to ya mosala na nkolo. On eza vraiment eloko nkolo atiaki makasi na motema na biso. Objectif donc eza ko toucher 3 catégories ya bato. Yambo ko toucher bilenge so na bilenge saka na HT mais bilenge na kobiangama bilenge na lotomo na nzambe ko lakisa bango ete mosala na nzambe ebandaka toujours na facilité te bitumbe ke kozala poko soki kozala mais to eba ete soki nkolo abengi biso ata bitumbe ezali ekosimba etumba liboso eza etumba ya kobanda antolakisi ete des fois ezalaka poko so mais esengeli bopikili ki esengeli to eba
ko ikampiko et tumbami balé tsunga ko la sabana na nzambe ete ko bandeza bien mais suko bandi pe fo kola misusu oza musale bandi mais toko bana lopoto etikala na statut ko e mataka te neti na moi parking et des fois bitumbezaka au bandi bien mais faut ko leka na phase mususu to aussi mango peut-être na bandi na mbalo ya le 2 juin te mais okune ko mbalo ko ya sima ko la ça été yesu a bandi ministère na mais puis ko atteindre phase moko to ba na lopoto ba benga ngo apogée oyo ezaka moto oyo bandaki ne bandi mu kete mais mboka nyonso et yebie et tout l'accès était moi bitumba ezala pe wana kolongwa na phase wana ya ebandeli ko leka na phase ya mibal et puis to simba troisième catégorie ya bato ezaba tata bakulutu na komichanga mo peut-être na moi catégorie wana bato musala nzambe se fandi bituma de bango suko ezala kosilisa bien muso abandi ne bien asali musala malamu mena suka aye ko baby ça et n'enge ma communauté na lopoto mieux vaut la fin d'une chose que son commencement au monde malamu nyonso asalaki mbebo ya suka et osalaki ba bosani oyo nyonso yango beto lingito fungo la miso mpe matoi na ba kulutu na ba basali musale posani ko biso ngo ete o nkola sali na biso na bino tina tango eza bien mais malamu eza peto kende na suka to silisa malamu donc wanande thème tozoka aborder na fila cité d'exaucement depuis bandeli ya mvula oyo moto nzambe ya moto kota na mangani ya samedi déjà 26 ndebo kanali faloncer constat nini omona kinini mpoete lelo oyeba kolobela makambo source inspiration ngeza mi balendingo lobi yambo na mo ngolo nzambe na bongoli motema na 85 donc le loto ba to commune mvula 33 quasiment nazana na kati na bonzambe na komi ko chaba pali boso na bonzambe à partir ya 87 88 donc on a bien ça la calcul à malamu cause ba mvula 30 to 29 na ndambu mais musala vraiment en tant que pasteur on a bengami na l'automo ya pasteur de l'autre ça les 25e année na ok na 26e année et ça à la fois mon ké pour na ba kulutu mususo basali mingi mais c'est belé pour na ba baza ko banda donc na ba na une génération moko charnière na na kati et na mo ba mvula wana na moni belé na constater belé peut-être na ça ko continuer ko constater na moni atana ngai moko ibande ninge zaki pasi na zomona bande ko mususo bande pasi na moni atana ninge to bande philadelphie na ko banda na ko lenga et constat on est fandinga na motema na ba mususo ko banda mozo lenga et pourtant ko banda puis na ko mona constat mi bande na obi mususo ko banda bien mais puis la communauté vraiment télémi azoko ko matana niveau moko supérieur te na ça na exemple belé zo ko matana ngai na mutu et puis na moni ba exemple ba kulutu ba yaya na ngai o mususu ba banda bien ba lendi sangai ba bima ba modèle pour ngai et puis na suka boye et loko moye ko sai mama be loko sai mama peut-être kaka na domaine moral te que peut-être à sa base il y a scandale mais des fois il y a passer bâton dans génération future te il y a préparer succession te que allez musalani asali kitoko mais sima papa kufi ou bien papa zuli kama musala on est quitté pourquoi pas matin il y a préparer génération suivante mais dans son le source inspiration mi baleza biblique en gomoko bio l'exemple exemple belé nazo exemple ya koyeba ko passer flambeau na tangi dernièrement na sali méditation na moni mais Moïse pour na successeur nezaki etumba il a fallu colonde à imposer allez zoa Josué lekese na miso na bato tchaye maboko na donc bato to batamona nzambe makasi ko lekesa flambeau ça exercice il y a facilité mais puis na moni bat lokola ba Salomon abandi bien moni nkemo na nzambe nkola pesier otobena le poto chèque à blanc sengelo ko lingi mais na suka ko suka na idolâtrie comme ko tambola tina basi étrangère na tangi le source Osias ndeko nous taper singa ma wabani na bolenge ko banga nzambe akangami na Zacharie muto na mayele ya ba vision ko la fulu kisiye mais bible bit tant ko la fulu kisiye lolendo et mati et puis na zongi la zomona mingi sengeli ya banda zo banda tena zo exemple à Moïse ko la bengi ya bikende ok nous libérer peuple dans gazo mi banga yemo bona ko katenga zaka na mwali kukuma Jérémie ko la epsie kende otena za elenge boni mingi basala biloko belé na sima
mais les bandits bazaki na difficulté na koyeba ko s'engager et que l'obaïté donc à la fois constat sur le terrain biblia mais puis je pense na simananga ko bondo dans le mois de décembre de ko la chenga les canissons na zaki a musika mboko nkolo ebisanga mvulo na lingo focaliser sur aspect wana ya bitumbo ezaka na lotomo na ministère bitumba oyo tokutanaka nango bitumba oyo ezalaka wana to bengami kati na lotomo wana ndezali mama ya likambo oyo moto na Nzambe koladalo akosembola mikolo miena bokutani tozali na yango mbala oyo samedi 26 mwana na Nzambe mosaya na Nzambe yo oyo bengami kati na lotomo landa siko manaka oyo samedi 26 dans le ministries tozabongo na cité verte malobe pa na yo pote osembola. Alors bana Nzambe na zuna bino rendez-vous na yebi te bino bato bo landaka biso ba na dalo ministre bebi te utamvulo 2018 to zongeli système na biso mo kala ete to akito skuta na chaque 2 mois pour ba mvulo mi baleto misato eleki to ko sangana chaque mois mais ce que to zongeli kokuta na chaque 2 mois to zokuta na fila cité d'exaucement et mais Nzambe achebiso na motema comme on a été fait la cité d'exaucement ils en a 4 ya centre ya ville bato ba utaka musika mais tout cela qui était bato musu ba fandi vraiment ba benga dans le poto na périphérie na moi nzinga pembeni moye bango nyonso baya ko sangana biso ezate yango depuis mois ya janvier ko la cheki biso na motema était au-delà ba réunion na biso bimensuel to à chaque 2 mois moi ezo landa to na réunion te biso to kende vers bato na ba périphérie to kenda ki na mbudi Nzamba sala biso kitoko mingi simato ke na kinkole eska pasteur Jean-Claude Sendoué so Rolanda biso na ye na etonga bazwa mbote pe encouragement na biso comme on nkolo azo ko sala et siko pona mois de mai ko la cheki biso na motema to ke ngo sangana na assemblée évangélique nouvelle alliance so ba bengi en sigle AENA et ça na 53 avenue bypass bato bayebi muke soki olongwe cité verte ozo kendene to kende rond-point Gaba et ça en diagonale il y a première entrée à cité verte Moussa Nzambe moko ayebani osala musala kitoko pasteur Timothée Kabasele nda azako koyangela yango to ko diriger et tonga wana et pona ma yanga noto zanango le 26 donc de 8h midi on a invité bino nyonso pour faire nzinga cité verte Kimbondo Mongafula Ipen Delvo Selembao atape ko uta musika nkolo atyo na motema yaka to sangana to kelo manzabili kanisi nkolo apesingana partager na kunga ko ba na lopoto yo max le kangai na lingala we ba ko sumanga na lopoto to biete c'est que Mathias, Jean-Marc et Paul nous apprennent sur les réalités du ministère. Oyo Mathias tangaki Jean-Marc na Paul o bazali côté ya biso na nzela lotomo makambo to kutana kanango na nzela lotomo. Alors na mukuse pona pesa bino mwa elengi ndenge to kutana lobby soki tozui Mathias tozui Jean-Marc puis tozui Paul bango nyonso ba travailler na musala nkolo mais moko na moko azaki na ba réalité na ye tokozwa Mathias tokoyoka ngolobi Mathias azaki parmi bato yesu apona ki bato ali boso bato bazaki nzinga na ye ma commission zo ba ke yesu no départ ali boso apona ki to ba na l'opportunité présélection il y a 70 de la version so ça 70 disciples mais il y a kanisa qui peut être na poso zaki na motema ke ba ko pona ye parmi ba 12 mon collègue comme yesu aponi 12 ya ponamite atikali parmi 58 to relaxer des fois ba choix sur le plan ministériel les causes en défaveur na biso max na lobango ndenge na lingala tango mosusu ko pona Nzambe et ça la été et soyo et ça là au passé et ça les manengo za ko kanisa te exactement et wana za loko Mathias a connaissa que aye azana esengo azana zèle azana passion ba poniete mais loko to sepele otangi makomi oni Mathias a se découragé Mathias a démissionné Mathias a tiki musa na nkolote mais 3 ans après tango Judas a Salimbeba pe Judas a kufi ba ko pona Mathias a okota parmi ba 12
et pour nous relaxer été na musala nzambe loko musoko zwangu lelo te lobi okoya kozwa surtout ko encourager bilenge ko eso no tout la pressé te et ça te lelo ba boyo ça le loko yo ana moni balingi ngaite trouve aussi un exemple il y a Jean-Marc P a relaxer sur exemple mi balé zo kende kaka un peu ya yamboninge Matthias a connaît ça et loko liboso acte des apôtres chapitre 13 verset 5. Tant que Paul na Barnabas ba bengami ma communauté mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Bible verset 5 tant baki rosala musala ils avaient Jean pour aide. La version monsieur obi auxiliaire. Donc ça musala principal te mon habitinda Jean-Marc ne ko sala boy mais te autant na suka o banda ko lokola mon habitinda ayoko apôtre munene. Et là, on a relaxé Jean-Marc, on a relaxé biso bakulutu, pe relaxé pe bilenge. Et na musala nzambe toko banda pe kaka na réussite te. Toko banda pe kaka to koki makambu nyonso na evangelité. To relaxa comment on a Actes des Apôtres chapitre 15 to mon à partir verset 39 Tito kitina se boni Jean-Marc abanaki ministère na défaite na échec na France na lingala na yo kitoko yebsanga. Kokoya voilà. Ndenge même Paul a lembié Paul a bengani FC Barnabas en tout cas na lingité Jean-Marc Azanabiso mais l'équipe de 12-13 ans après Paul Tanga Komeli mon anaye Timothée na 2 Timothée chapitre 4 verset 11 habitant Bogoya boyelanga Jean-Marc Pambataza très utile pour na ministère na lingala na kolobani azali na litomba munene pour na nzana lutomba kasi tumoni oyo 12 ans avant zakina litomba te Paul a lembié pe kuta boakiye mais 12 ans après bien suku batunyo so basangi Jean-Marc Azangate ko lakisa biso ba kuluto ba kukunyungu ba yaya et bilenge musupu pa ko bandalo na bambeba to boka ete musupu pe to pas sali scandale na église na bité que to kangami so liboso ya ba scandale mais to yeba ko yoka nzambe ko récupérer bana wana et to mona lolenge Barnabas a joué qui rôle pour la bois qui Jean-Marc mais Barnabas a récupéré na simanon peut la saboni et ton on a biso l'autre on a besoin Barnabas basa la belé o ba ibi ko zwa bato ba bois qui et to ressource un exemple à Paul Bilo que belé ya ko tanga exception na parcours ya ministère mais loko to César litomba eza nango ya ko reconnaître et pour na komi sika na komi lelo mutu songo la joie qui rôle boy to ko ça lolenge Paul tanga bongoli motema mbongwana na ya solo alinga rejoindre équipe ya Jérusalem mais Bible de baptiser par exemple di maté que ya bongoli motema mais Barnabas na zaki nzinga ona Barnabas a zui courage et ko ba tenga na mona qui est en hauteur na Damas à cause ya Barnabas bandimi to que sur na Actes des Apôtres chapitre 11 pour la zongane déjà na mboka nesika kola après avoir vécu l'expérience ya Arabie à vivre bilo que belena kolo à Kenatars on dirait kolo abosanié mais l'église à Jérusalem et eux qui réveillent ça il m'a cassé dans Antioche batindinani Barnabas dans laquelle on habitait yinda za na mandat officiel mais tiki yake kozwa Paul abiyo na ngai to ya pour travailler tant baye Antioche ne za keskan kolo a fulaki et Paul à cause de Barnabas d'ailleurs comme mutumune et au travers exemple il y a Paul wana na olingana yo nangai na bande ko mususu to fanda to chamo rétroviseur na lo yenti ngai Roland alo ti na komi lelo makoma muto Kinshasa zo sepelane sona bina tanga ko na komisa na nkolo pona deux pasteur mongo David azasiko na boma mutozo te anga évangile tango na bongo na mo motema te mutaya go yebisanga pa imba taliboso te nkolo ayebisinga yo otambolo de la ba mère pe ba seyon ko te ya lo banzambe na Barnabas nanga ezaleki nanga Rémi o amemanga na église ya la borne samedi moko yebisanga itokende to samba na église ya la borne abina kenega totala pi banda ona pe na tikala Barnabas nanga za apôtre Gabriel Veilly oyo bon on a habité soit en Afrique du Sud on a Canada ba tumusu ba yebsinga azasu konate mais quelque soit esika za mouton kolo a utilisé était na yekola ABC à ministère Barnabas nangeza kulutu ngaya Marcel Bomboko oyaza awa na barumbu mutu ali boso azwa afandi singa la singa tana nge bate akazo gangela nga so na te bien te mais likona bango nyonso Barnabas nangaya pasteur Vernon oya ndimela ngai na âge 28 ans apesinga responsabilité mususo yo
nandimite bato musu ba ko pesa ngai et à 28 ans ba kulutu ba musu ba na ambition ba onde ba ko assistant na article nga pesa nga ba occasion musu so ke ba bank senga le côté c'est ka il y a 3000 personnes abina zo ka bien te dans kende et na olinga lokola Paul a reconnaissant que te soki Barnabas a fungola ki enzela te ouais ko kende musika te na olaksa na Bible comment mutu lokola Pierre tout le monde a Pierre akuta na Yesu mais ma communauté sur na Jean était André mutakende ko benga ye André akuta na Yesu pa ko yibisa Pierre na moni muto ba prophétie lobi wana tout le monde appelle lokola Nathanaël Philippe amema Nathanaël habito kende tout le monde na muto ba lobakana et na yebite ngape na bozongela Max na zui André moi rôle la journaliste so pe na tuni Max etio comme alelo est-ce que on a kombo mi balé mi sa tout muto lo ba ete bon ba ki no to exagérer to beta yende mutasala tengana zala to lo bango pe lobi ete c'est vrai tous à la tout reconnaissant vis-à-vis baton kola utiliser mais kembo zongela et pas in encore ngape na tuni moi Max mon na zui moi rôle na journaliste mon so ki na Max ne pas ko pambola nkolo pona Barnabas na etio komi yo kotanga kombo moko mibalo tangi nani ya solo nzamba za lokumu bazali bele penza bato yo na nzela na bango pe loto komona na bato boye bazali bele kase soki no bina tanga kobosa na miso ela kobosa na miso kasi nazali reconnaissant ndenge mosala nzamba bazali belo yo basala ete to mona na bato na miso na bato mais moto yambo ezali mama biso to kona ba famille ezanga griffe to kona ba famille ozolia fufu na mafuta fufu na nguba ifa teka bilamba non tika ete sika zali sika na mama miso mama azana bomoi azana bomoi ko la pambola sika zali penza nzambe apambola epe abatela ina nakanisa ete so kozali mosala nzambe to benga makati na lotomo yoko zanga te poeza la biso ba eto to na kati ya studio oyo mutu na mutu azi oya ye na ndimete aso basala nzambe ya Cité Verte ya Bumbu Selemba Upen ya Delvo Rompwenga Balimeta toza pe oza peta msusu na ebite soki wapi na masina owepe koya. Alors, lingo rappelé bango, auto tout kolanda, o eza pona samedi 26. Samedi 26. Alors, tu rappelé de 8h à 12h, l'Assemblée évangélique Nouvelle Alliance, en sigle AENA, 53 avenue Bypass, mais référence Karatolobi, où tu Cité Verte, où ça n'était aucun des vers Mongafula. Donc, en diagonale, il y a première entrée, il y a Cité Verte. Sur toute l'église à pasteur Timothée Kabasele, bato bako laksa, mais tu rechapes moi bato na nzinga mpo baye bako guider bato nyonso ba olinga baya. Donc lobby de 8h ti na 12h, lobby le 26 il y a mois de mai na Cité Verte. Na kaso bolandi wana zali bokutania ya moto premier rendez-vous samedi 26. To komi sikoyo samedi 2 juin na fila Cité de Zosma. Malbe pa na yo. Alors, dans la Cité d'exaucement, on a continué témoin à Bisso, Max Asunganga, toujours dans la lingala ya bien. Donc, Bisso, dans français, tu as les 3 grands combats du serviteur de Dieu sur la route du ministère. Bitumba misato ya minene ya moto nanzambe, nanzela ya lotomo. Et Tisuko et Tumba Tozo se focaliser sur Yango Zaka et Tumba Yako Banda. Parce que bandeko mingi, bilenge mingi, nzamba cheli kanisina motema meko banga. Moyens à moukier, nazana batu bazana nous qualifier vraiment et mbalo il est focalisé sur la place yakondima, la foi. Combien la foi était importante et qu'il fallait des fois na kotambo na musala au ton le tour en colo savoir prendre des risques. Et pour la date le 2 juin, tu continuer toujours peut-être dans l'ancien, tu aussi toujours aspect il y a foi, mais tu focaliser sur savoir commencer avec le peu que l'on a. Et tu relaxes ça été oh nyon sotilele comme minene et bada jamais na munene. Et bana d'abord moukié un peu na moukié nango ti eye kokola to simba sur aspect moko combien il est important que koyeba ko avancer yo moko mbala mingi to ngaye te full temps na biso mais moi expérience to mone ko tanga na ma komi
pe na bamvulo ebele na kati na ministère ete moto moko soko avancer na kolo bato mosusu balandaka na nsima. Donc wana nde aspect toko aborder soki nkolo apesi biso temps tokoya kosimba susu nécessité oyo eza ya koyeba kozala moto ya mabondeli pamba te kondima na biloko nyonso tolakisi eutaka na mabondeli na kopartage peut-être quelque baexpérience na ngai personnel. Mais na invité bato nyonso na lotomo na nzambe peut-être na baaspect mosusu ozongo banda commerce, ozongo banda projet à mariage, ozongo banda eloko songolo. C'est vrai aussi bien en tant que bassin ensemble, mais les principes peuvent s'appliquer dans le domaine ébélé. Donc, tu as invité Binopé. Dans la date où il y a les 2, il y a mois de juin. Dans Etonga Nabiso à Fila, cité d'exaucement. Adresse Nabiso échangée, ils ont toujours 1554, avenue du Militant, référence à aérodrome Oyandolo, dans entrée à Air Kassai. Et dans une occasion pour la Pambola pasteur Atom Sumbouma, Maman Nadej. Une équipe nyonso lolenge base da biso sal na bango na chaque 2 mois et puis na ba facilité nyonso ba pesa ka biso na équipe spécialement pasteur Brett Fagan kola pambola yo na équipe na yo nyonso. Donc rendez-vous ya le 2 juin eza pona Fila cité d'exaucement na 1554 avenue du Militant, référent d'Otobi en face à aérodrome de Yandolo. Ya surtout que na suka masolo motonzambe Rolanda lokanisi tezali na litomba monene ba o ba benga mekata loto to bazali déjà ilanga ba yak ba beaucoup tani oyo. En tout cas sans prétention, sans komi vimbi sangai moko na moni na François ba feedback retour ba toza ko pesa ngai ba email ba toza ko menanga ba texto ninga ba toza ko anga na nzela que mayanga lezo ko répondre na besoin moko kati na etonga yango na nani ko insister bakulutu peut-être ça maka moyoka moko yoka mopendenge mususu oyoka loko mususu likolo na seba ndenge to mampola lobina ba philippien je ne me lance pas de vous écrire sur le même chose abika cela vous est salutaire. Mais naso peut ko inviter bato baza nangai génération moko biloko tozoyoka eza bien okope ko zwango ndenge tango biso za ba étudiant oko sombi malewa mais yoka ngo za lokola yo bakisi ata moi mungwa na yo ndembi na yo zwa yango pe okende olesa bato mususu mais bilenge surtout kat na lotomo bulletin na bilenge baza ko banda o ba peut-être lobby ba ko banda na bandi bino boza cible na ngai principal bo zangate. Mais en bref ekuke fungwa mi vraiment pour na bato nyonso boya na mankolo ya nkolo au travers ya ngai mosali na ye na bande ko mususu toyoka lo banzambe. Est-ce que kanisaka pe ko komanyo soto ko tia ko kati na makomi pamba te na latin ba lobi verba volont scripta manent poete malobe kenda kasinguma kometi kala ko kanisaka taneti otozu ya le samedi 26 tala boni bono timoli ba makambo yo tango bi le kamneta Mathias Mathias ba kipete ba beti kara est-ce que yaki na tango lelo donc to mo lelo ba orchestre comme belé ba sangue comme belé nga kana seki ba ko tiangai mais ndenge ba tie mila pour nani te mila ndenge ba tie nani kuna cordon martin mais tala Mathias nzoka nzamba yebaki akotise na etelo petit zelana na sima mikolo kola bendie okanisa te biloko ya bongo toza ba komi ba buku pour le sunga biso sunga pe bilenge baleki bandeko bakoya na sima ndeko max wana na ko loba biloko misal te loka liboso peut-être ya bon ko yambola devant Kolo peut-être devant Etonga et que nazaki na mwa bolembu bolembu na ngeza qui plutôt peut être dicté par le fait que nando kan saketi lelo ko komesa ko traditionnel que pour koma yomo ko fo ofanda mais les autres yeko liko komeza lo lenge belé rozana mutozo pesie ba note à travailler yo na uti na mikili apoto musuzu babe ko komaka na koloba ozolo bela pareil yango moko eza ko kangama loba pe komiko bimisango. Donc voilà eloko aliboso na koloba eloko ami balé maman Viviane moi c'est nangai depuis bientôt 26 ans kola pambola yo livre aye ningi sengai to et l'amour singai na comment on a été c'est possible mais puis le kamisa tu na soso na monter ma été eza tango et sengeli nengolobi ba enseignement est belé. L'avantage avec le livre est montrer que tango
mbale belé tango alingi na rythme oyo ye alingi. Donc na banti vraiment avec Ngolo Nzambe une équipe oyo zanzinga nzinga na ngai maître Martin, pasteur Jean Bertrand na Ngolo Nzambe na banzi. Il est possible chaque enseignement tout transformant si pas en livre à monene même eloko moko ya moke okoki kopambola etonga na Nzambe. Donc nalingi mpo okanisa biso na libondeli yo poza conseil na biso monene tindika biso na nsima toyeba kopase na stade wana au-delà ya baenseignement au-delà ba DVD ba CD ba livre mpe ezala tokoki mpenza na suka masolo nayebi ete ebele bwana posakaka akoba na koloba kasi lokola nazoki kokoba te nalingi moto na Nzambe orapele bango deux rendez-vous importants oyo tozali nango ya mokuse toki ya liboso. Il y a les bossos on a Assemblée évangélique Nouvelle Alliance, AENA en sigle, on a l'Oregue dans 53 avenue Bypass. En diagonale, il y a première entrée à Cité Verte, on a tout ça lobby, samedi le 26 mai, on a de 8h na midi. Et qu'on a temo to aborder on kola chebiso na montema tongi totala na nzaya na Mathias Jean-Marc na Thomas Polo oyo nini lo lengi na ngo atambola ki na bonzambe ekoiko tangisa biso on est pona le 26 mai. Rendez-vous à Mibale ezana fila cité d'exaucement, adresse peut changer T 1554 avenue du Militant na en face aérodrome Yandolo. On a date na biso ça le 2 il y a mois de juin. Donc ça samedi à l'obité mais samedi oyo kuna mususu eza koya wana toko aborder thème ya bitumba misato ya minene ya mosai na Nzambe na nzela na lotomo eto bengi sebino oyo bazana makoki ya kozala na biso déjà samedi à lobby à le 26 bakuta na biso na cité verte ska pasteur Timothée Kabasele mais biso nyonso to biangami na mayanga na biso oyo à chaque 2 mois na fila cité d'exaucement. Ya solo penza Nzamba zolo kumukasi ndeko alandi alobi non mateya kitoko bonga na ngina soutenir yango na lingi akoma na lingi tango mosusu pe elekaka na ndengo ya lingi wana sala nini na bati likanisi wana soki fandika na motema ko sepelisa biso na mayanga na biso ya suka to lancaki moi opération koloba ete bato nyonso balingi ba soutenir dans le ministère bakoki ko sala na moi équipe to bengi ba Joseph d'Arimathée. Maintenant ko pesa numéro soki ba ndeko ba ko ngango soki na possibilité ya ko koma na fila cité d'exaucement ba ko diriger vers biso to ke na Philadelphie ya Gombe sika pasteur Ken ba ko diriger yo pe soki po kutana ndeko Max ayebi lolenga o conduire mais soki ko atteindre biso directement ko atteindre biso na numéro ya wasa lokola assistant nangai papa Milan Yves Ngangai ozoé na 089 80 48 88 puis 9 nasuka nazongeli 089 80 4 888 mbalamisatu puis osoki na 9 nazongeli 089 80 48 88 9 oko atteindre papa Milan et akoyeba ko suka yo po ndenge nini yo pozala lisungi pe lipamboli po na biso ezalaki esengo bana Nzambe pe bana mboka ya koyeba ete bozalaki ebele mpenza kolanda biso na bashade ndenge na ndenge na émission na bino grand rendez-vous boyeba ete toamaki mpo na bino moto na Nzambe kolanda lo na nzela ya Dalo Ministries samedi 26 toza bongo na cité verte bozanga te na Assemblée chrétienne Nouvelle Alliance AENA ezesi ko yebani et puis samedi 2 juin toza na fila cité des ossements maanga ninyo soko banangonga 8h kino 12h tongonga mwambe kino azomi na mibale boya penze bile etali lingomba te etali parti politique te etali kingandi te toza ko yekola oilanga tata poto toza bato na ntina makomi lobi ete bato nanga bazali kobunga pona kozanga koyeba emokile lobi kozanga koyeba ezali liwa ya ndambo kasi bamateya bozo sunga biso potoko na nimeta solo bokoya matondo na basongi biso nenzela bilili pe bakolamba lamba yango Arnaud Dipeke Pichumvwama pe matondo na basali banso ya Dalo Ministries kubandana cordon maître Martin Nzambe apambola ye papa Milan namoni kuna pasteur Jean Bertrand namoni ndeko nanga Blaise pe namoni bongo ndeko nanga Dieudonné bino banso eza totangi kombo na ote au sala Canada Dalo Ministries
nzambe akanisa bino nde tokutani mbala nsima mpona koyebisa bino na sanza ya sambo tokozala wapi bokoyeba yango nkolo apambola bino. Shalom. ezalaki mokolo oyo nzambe na biso tosilo ya kokabola lipa na bandeko nyonso etonganaki tolia na bango lipa ensemble nde yango ambiance bongo lelo na kati Nkolo Yesu merci na moki ondimi tesa ata mokolo moko te kobosana ndeko Max ata na bana na biso te ata mokolo moko lokumu ezongo pai na napamboli bino na kombo na Yesu journée malamu na kombo bande basaleli biso bien po ebele balinga biso te ebele bafinga biso bandeke ebele bachola biso o bana bandoki yango babana bapa bapona likolo bakimo omani la sepeli ba merci nous pas pamboli biloko merci lot merci pour assumer biso pour assumer biso na ntongo mwa bakati na biso na ntongo lelo machi mali patomeli wana polisi ntani merci Au frère Max Azui en tout cas nous avons président des secondaires donc Nzambe asimaka motema na ye a continuer kosala yango Nzambe akopambola ye vraiment tosepeli mingi ezali kamwa azosala yango na kivantare te nini te be mokili mobimba bayeba te nazosala yango na ndenge Nzambe atindi asala vraiment toza na esengo mingi alemba te akontinue kaka kosala Nzambe na likolo akokanisa ye bapambola papa na biso Mars eza mokolo moko mokone thème na ye eza mingi partage ton pain avec les autres bien aimé eza facilité kokabola lipa na baninga okomona motu mosu aza mbongo azoluka ke non moto asala fete ya l'occasion de rien po kaka asepelisa ye mais moto azokabola lipa na ye na babola nzambe akotika ye te parce que moto apesaka babola nzambe akotaka makambo na ye yango tozosenga vraiment nzambe alola apambola papa Mars likambo deuxième édition ezalaki lelo esuka kaka lelo te mais ekende monde entier parce que eza facilité mpona okabola lipa na baninga vraiment nzambe apambola papa Mars makasi ezalaki milulu toloba milulu atubayibayi tozopesa nzambe merci mpona initiative oyo atiaki na kati ya papa Max Mbenga ya koyeba kopense na baoyo bazangi
ya koyeba kopense na baoyo baza na besoin lisungi mais baza na isi moko te na kati ya société oyo eza na bato baza na besoin mpe eza na bato baza na bambongo ya kosunga bato baza dans les besoins mais bazosala yango te mais papa Max asali yango tozoluwe initiative oyo ekende vraimen mosika mpe tozobenga na bino bao nyonso bokolanda biso na bilili koyebisa bino ke mbongo na bino toza nango besoin mpona kosunga baveve mbongo na bino toza nango besoin mpona kosunga baorphelin mbongo na bino toza nango besoin mpona kopartage ton pain oyo ezali sujet ya ONG oyo topamboli lisu mpona ngai nakoloba d'abord merci na nzambe parce que bible ezoloba ke moto azosoutenir baorphelin nzambe atikaka ye te en tout cas mpona ngai étant que servante en Nzambe na koyebisa Nzambe apambola papa Max na acte ya sali pour soutenir ba orphelin c'est pas facile tout le monde a ba mususu bazo ninga bambo na ba gaspiller on na ba bar na ba terrasse au moins que lui il a pensé au moins à soutenir ba orphelin bano bazanga soutien il a pensé na soutenir bon pour na Nzamba batele ya mingi bisiko ya koma kité Nzamba ko misaye et puis na koyebisa bandeko bolanda biso dans le monde au bazali banda mboka obe bazana kati ya mboka oyo ba soutenir œuvre oyo ole ke mbongo na bango ba gaspiller ngo kende par-ci par-là muto soutenir ba orphelin Nzamba zala toujours pemina na ye tala ndeko Max na initiative oyo azui ya ko soutenir ba orphelin ba o ba azalo boko moko ba bilisa moko sokola ke longité ba o bazana pona posa ko soutenir ba ko soutenir maboko mibale misadu pona œuvre oyo kende koso en tout cas Nzamba pamola JTC kende likolo c'est eumela ceux qui le batangi ba RTNC pourquoi pas JTC peut font la chaîne on peut battre pas dans le monde en tout cas Nzamba pas papa Max merci dossier de mon PC Maroba Shalom bana nyonso bazolanda biso bipai na bipai partage ton pain eza likaniso Nzamba pesa biso yango pour nous soutenir bato bazozanga bato bazokelela bato bazamba situation difficile bakisa bacheke aux orphelins ba maman oyo bakili la catégorie wana nyonso to et to partage nous sommes partis d'un constat selon lequel mboka na so to bunde la mingi mais ko sali ces amours passé ba moment to za na Congo vie ezali extrêmement difficile yanga tunzamba tsaki biso à cœur na moi muke toza kozwa te ba ko sali saka bandeko na biso bazana kozanga et yango moni activité lelo toza na commune à Kassavubu et toaki na église à maison de brebis oyo kamama na pasteur Roger Botomba et puis tobakisaki tobengaki bashege baorphelin bano baza abandonné bazalaka logé na site na bango eza peka na Kassavubu tolingaki tosala yango na carte d'église auto pesi eza vraiment ebele te mais je crois que c'est plus le geste qui compte ezali ne lembo ezalaka na motuya elembo yango soki esalemi na motema malamu tosengela bandeko bana poto bandeko boza bipai na bipai mposa mosu ezali ya kosala mingi koleka kasi makoki bamoyen nde ezalaka mwa pasi mingi mpenza mais bravo na bandeko oyo Nzamba asalaka ete alandi biso na TV atindi lisungi na ye Nzambe apambola bulemba te et pour na biso na partage ton plat toyenga kosala yango d'une manière permanente et régulière ba moyen kaka nde ezozanga biso yo ndeko Nzamba apambola zala partenaire ya ministère au partage ton plat ta bambongo to dépenser na mokili kapo bayembi na nzembo kapo bakomisi yo etango solia yebaki eza na bato baza kosouffrir eza na bato baza kokemba to défi Nzambe obi babiluka boye surtout osala yango esimbaka motema na Nzambe obi kutu mpo surtout olakisa ngo na TV eza kaka mpona ta mosusu tostimule bino boyeba mpe kokota na likambo oyo oyo topesi eza mpenza te ndenge tolingaka kosala mais faute de moyens faute de quoi de se contenter na oyo toza nango Nzamba akanisa mama moko Nzamba akanisa papa moko oyo na moke na yo ndima ekotinda akanisi omoni moko elembo e tozoprépare lisusu milulu mosusu mbala oyo mpona bapersone vivant avec handicap et puis kosunga mingi bamama mikolo wana baveya mpe tobosanaka te
orphelin na veuve et puis surtout que na moment pe toujours ba demande belé un moment d'examen ba belé ba ça examen te pona bazangi makoki numéro na biso ya mwana benga isongi na yo kozala bienvenue nzamba pambola bino to pe sakanza me merci na journal elo webi ke biso na maison de brebis ensemble na JTC tozala kana on jo to intitula partage ton pain événement bomoni lelo eza mokolo yo to yokanaki isusu na bolingo na nzambe ya kokabola lipa ndenge tozala na momesa na kokabola ngo na bandeko na biso lelo ezalaki mokolo fe tokabola lipa na biso na bana na biso bafaze tobenga baenfant de la rue na bandeko mosusu na kati na etonga nde bomoni événement monene oyo esambilio na kati na etonga na biso na concours ya bandeko ya JTC ezalaki mokolo nzambe mpenza ndenge tokokisa maloba na ye oyo eza na buku ya Jacques Zoloba. La vraie religion consiste à assister les orphelins, les veuves pendant les réflexions. Et là on est remarqué toujours sambela mingi mais to kabamukie toujours linga to bana munoko to lingi nzambe mais to ko linga bato nzamba kelate alors na likanisi nzamba pesa kande ko so Max Mbenga ndelelo toujours continuer na musalo nzamba pesa ki biso ya ukabola ka muke na biso tozwaka na bandeko bazana affliction na bandeko bana passe loko ngane sabatuka ke yo mutu ana mbongo yo mutu ana bozu yo mutu mona moi quelque chose et c'est aussi ça on a baba na ba boîte de nuit na ba folie batu bana passe bazali batu ba kelela bazali batu ba luka biloko kolia bazali yo mutu bwaka ka biloko na ba fulu ezana bato bazozanga ya yela biso moi muki ozalaka nango pona to continuer na opération ya kusungaka bandeko ya kabola lipa na bandeko so bakelela donc eloko ngana senga na ba pasteur na bana na nzambe ya solo tozala na souci ya ba ami ya nzambe pe souci ya bandeko na biso bazangi loka kolia to ya kokabola kana bango a biso na biso de to amonisa no chaque sanza même après 2 mois to kutana kapona kolia ka lipa na bandeko bakelela nde nazo senga na bino bantu bolonda biso na JTC nzamba pambolo na muke talaka na droite talaka na gauche bato bazo souffrir pene na yo salisa ba mpenza makobosa na ote nzambe langa pambola bino.